Bienvenue sur votre émission avec Emble, votre servante Carmen Aladjo, la diva, Kandena Lobaki, actualité vrai, faux, Kotana, Eretok TV, aux informations vraies, le Toza a un enterrement, il y a moi si à Pépé Calais, au Atika Kibiso le 23 février, le Toza le 10 mars, au Bazo qui est enterré, na cimetière, il y a Maître Paul, on te ko rendre mange, na maman Nabiso Yasuka, au Atiki Biso na Mokula Lelo, et on fidèle, beaucoup de images surtout interactives, à Wana, Eretok TV, abonnez-vous massivement, beaucoup de jamais déçu. Merci, votre émission. Matthieu chapitre 4, verset 1. Les enfants des artistes, pas les artistes, les racines. Pas les artistes, les racines. De l'État. Les racines, pas les artistes. Les amis de Papi Poumou.
Bonjour. Boni. Oui, Malé, mais ça va. Je te montre na matanga. Oui, nazana mawa. Na la maman wa biso. Maman wanga. Maman Pauline Dekani. Maman wa lingari biso mingi. Maman fidèle. Puisque mon bana Koufa, ça fait 2 ans. Et ça fait 20 ans. Mais à tirer au boucher, Azagi toujours. Voilà, c'est bien. Pourquoi? Baroya na organisation ya boye na commune esika boye ba misebaya ya ba misem subaye nde ba telemi lokwa ba ngembo e boyo lingi ba misem subaya te mapeka bongo organisation ma beboye yebisanga organisation ma be na ebite famille de salito ezabito to condamner famille te famille mais famille ba ne ba kufeli fallait de te soutenir famille ministère de culture ou bien papa n'a pas Verkis aux président des musiciens et là on est au Sali et encore mécène mécène bolingarabiso to boire rabino et là on est au Sali pour la maman oyo bino batambongo ba honorable moko ta rose te cherche matanga oyo allez les biso maman ne sika valeur. En tout cas, toi désolé, ba musicien toi désolé. Na oyo bosali maman oyo. Na sepe na ngote. Message jusqu'à ce jour lancé na batu balandi yo. Batu balandi ngai. Bon comprendre que ba musicien toi désolé. Ba ba baninga malam na tango pasi. Toye marabino. Mabino bo sungi bisote. Maman o alela mi na maison communale. Et sika tchanga tala ba matanga belé. Tala ba matanga. Eza bien te. Ok, merci Piroger. Point de vue à Piroger. Avec que matang est négligé, bozomo na baza comblé, trop de chapelles. Espace même ya kovanda ezate. Ba musicien belé bazé à côté de ma place ya kovanda ezate. To éviter ça sabotage ou bien ba négliger matang. Moi ça fait pas caler wana to éviter to ticket bango charge, bazo charge na bango. Ok, tozoko ba. Il y a sa point de vue naé. Nenya bire petit titan. Petit titan. Demande ba matang, to fait caler moi point de vue na bango. Bonjour Abiri. Ouais, bonjour madame, bonne santé. Oui, santé bien, on est là dans Nzambala. Nalo le la maman dans Nzambala. Et ça la passe si ma casse dans motema. Obi mère à moi la bandale. Avec un pacte d'idéologie. Peggy Tita Ebi. Maman me bando lambe la biso yo dame. Des fois kunga moi si nanga lidia kapashi ko bisanga na olamba te. Na bisete na collier pour ma Paulina. OK, n'angé pas été arrête. Donc elle a quoi d'amener côté maman. Mais mère le la tigi. Nanya olambe la renabir. On était là bino qui va y matanga ngweza. Moi j'ai pépé calé. Ya ko na latine zambala munene. Achi. Dala. Alpha Lukao. Ona. Un prophète. Un prophète ni. Alinga to ase kusakala mingi te mama. Voilà. Nena sawa démonstration salement. Batu ba comprendre te me makambo ezali awa. Et to ebisa bango que il y a des hommes de Dieu bandi marate. Au moins ni pegi titanda sawa de makambo ezali. Ba musicien belé, ba leader rebelle, ba yete po ba kimi. Ba kimi ni. Ba ebi que présence Rena bi Rena pegi tita ya da makambo ka grave. Moi ba ya eate. Ba oyate. Oh ba leader ba Sony. Ba tantine Linda, tantine Fanny, allo bake amona bandal. Fala ayat. Dangana betae. Siko ya tantine problème niveau toi la matanga. Oh ya ndanga lini. Puissance ya matanga fala yo partager ma. Oh ya tende. Yo kana muna matanga ezala te to yo lela to yo buta. Ngana olela mama. Yo lela te ko kana bitumba. Utalela kabina. Non lela mama. Ouais, je dis un grand merci Nabatoutou, un grand merci à Maman Ariette Ouamou, l'honorable, un grand merci à Fondation Solba, au place Maman Nabiso Pauline, Azaki Waneda Fondation Nina Bana Bandal, Association Bana Bandal, Jolivier Atala Batoutou, Bana Poto, Basape Matanga à Paris, donc Karim Mokondi, la véritable donna. Batoutou Balinga, Biso Peggy Tita Mikolo, dans le système âgé de 3 évité. Donc on a pensé équipe nationale. Donc oh, donc pendant la raté, mettons Peggy Tita Nena, qui est un fondement.
te ngai na minute oyo toza ngai René Abiri tosali jeu de 3 na Karine Mokonzi là-bas te aboyi bacomplexe te babengane moto abengane te donc Peggy Titamu na tikala ye mwana suka kolongwa na ngai yango moto epanzi équipe nationale kolongwa na ngai Peggy Titamu donc soki oyebi te ngai na succès mikolo na bachroniqueur nyonso bato balobela ngai baofinga ngai otala te otala internet se oyebi no Peggy Titamu donc Peggy Titamu ye yo donc garçon oyo mikolo oyo on parle de moi donc j'ai dit un grand merci na batutu mais Lucas jour tosala émission pour na répondre Kisengi ya Nyamakor na mwana na kulu na yolo oyo epa na bango babengana en janvier garçon mo boye ana 35 ans ana nzoto ne papouche aza garçon sans adresse famille ba reconnaîtra ete ana famille te na mo ye fona songe là o oye fona silo bele mission mo bimbo expliquer na mbolo parce que oyeba OK Karine Mokonzi la baronne la personne ba bote siko zali ba bi oza Carmen Aladio la diva ba bi beauté du jour confirmé a dozo ko ba selon muto ba point de vue ya muto na matanga to ye ko la te ko fotende ko kabola ma na bato ba zolela Mon amour, mon amour. Oh, mais pues alini watarabu. Fikana sana, mon amour. Merci à Dadou Chao. Maman Alali. Mon bébé, bonjour. Oui, bonjour. Boni. Bien, Carmel Aladio. Moi, Lilo Bank, voilà, merci beaucoup. Nere Bozomona. Oza matanga balobi foto kabola mawana ba obazolela voilà et on moto kabola mawana fisto ya panya kabasel ba bi vraiment fisto pas na solara bien hein talara tout le monde peut présence ya ville la nova vraiment et sali bien sous makasi peut tout le monde ba ta maison mère quand tout le monde pi Roger ba vraiment ko assister fisto en panya et sali parce que bi que na ba biloko don ba tout ming ba na ba musicien donc tout le monde qui na 20 ans peut calé ba musicien bazala qui était donc ce de même tout le monde peut le sous moi sinaé tout le monde la présence musicien voilà et ça la place parce que biso ba journaliste tozolanda bango mais bango moko bazambo wana ti au monde Carmel Aladio voilà nous sommes de cœur avec la famille Kabasele voilà merci beaucoup Carmel Aladio qui want to zakina Francine ngate ya bonjour maman autant so bolanda yo mbote na bandeko nyonso et puis nazo présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso oyo ba se retrouver les lots ba roler la bandeko na bango. Et puis, comme je suis un grand voyageur, dans l'avion, il y a une grande compagnie, Ethiopian Airlines, où ça la crash, dans Tongo Lelo. On a présenté ma condoléance dans ma proche, il y a ma victime. Les lots vraiment, ils ont mukolo ya sengote pour Nabiso. Pour Nabiso bana la Lunga, pour Nabiso bana ya Congo. Vraiment, tout le monde perdre maman Nabiso, Yaya Nabiso, il y a Pauline Ouazaki, moi aussi il y a grand frère, il y a artiste Mounene, champion d'Afrique et Caraïbes, Pepe Calais, Moli Monaye, Pema Kimia, Yango, les lotos Sangani Awa pour compatir na famille. Il y a Moué, il y a une famille d'artistes, il y a une famille de Bandegonion sur le Congo.
Bon, et là, on a déploré, tout le monde vraiment présence mingi ya ba artiste été. Donc, il y a toujours bolingo, il y a ba artiste, bazala bolingo, basangana kaka pas cité, basangana peka katangwa bisengote. Donc, vraiment, bas s'organiser na niveau na bango. Plus tous les artistes étaient, sorry, tous les artistes étaient, mais ceux qui sont vers bango, ils apprennent à relaxer bolingo, ou tous les nango envers famille, ou tous les nango envers bango. Donc, moli moya maman Pauline et Fanana Kimia. Nzambe a fortifié bandeko nyonso babungisi bandeko na bango na puissance ya liloba na ye biso totikali Nzambe a accordé biso bonne santé bino pe lokola bosa musala na bino et puis Nzambe azwa lokomo parce que za mettre ya temps pe à circonstance. OK, nous va bien habiter na moni artiste ndambu baye na moni wenge musique à maison mère na moni Fabrigas na moni banani na habiter pour toi qui na butu ba misusu baye ki to baye kité. Te na butu ba misusu baye kité nga nazalaki depuis lobby. Bon ba o baye lelo to sengi bango merci parce que c'est pas seulement Bandalunga qui est en deuil, c'est tout le Congo, c'est toute l'Afrique parce que Yampania Azalaki champion d'Afrique et des Caraïbes. Donc c'est vraiment pour l'Angaïza Sangoya Passi, disparition à Maman Pauline. Bon, tout remercier car artistes au Baye, Fabricas et autres, Wenge Musica, tout ça là, parce que Wenge Musica c'est la branche Empire Bakuba. Donc voilà, c'est Eza Mawa, mais bon, Eza Mokano Nzambe, on s'incline devant la volonté de Dieu. Tosengi kaka Nzambe na Mawa na epe na bolingo na ye soki alingi parce que tosenga Nzambe toyiko obligé Nzambe te soki alingi na parfaite volonté na ye a épargner maman Pauline na moto ali felo. OK, merci, on a point de vie honorable. On a le de la femme, on a moi pour le balandi. Na batu balandinga to pesi mbote. Tosengi kaka kimia, toyebisi bana Bandalungwa. Parce que espace oyo ezali réservé pour na rolela ba âme chère na biso oyo bazotika biso parce que kokufa lelo eza sous volonté ya Nzambe te bato bakomo kufa na volonté ya ba médecin na volonté ya pasi souffrance tellement eleki yango tozolinga na bakindoki yango tozolinga gouvernement oyo ezui relève ya ba affaire républicaine. Avec réglementer un peu le secteur de la santé, couverture de la santé, ça a vraiment de rigueur de façon que ceux qui moutoyent nous avant de na comme il faut que biki ça nous. Donc au moins la mortalité vous allez réduire. Espace où ils allaient réserver pour nous là-bas. Mais tout le monde a na commune awa place ils allaient les sous-souter. Bourgmestre Antolo Ngange azozo mbongo ya batu sans cœur. Tala ba la bibembe toilette pembeni nzela ezate place ba piéton ba koleka nzela ezalité. Donc tous senga na bana ya Bandalungwa totelema de façon que éducation oyo donc le mort ba mort na biso il faut to le labango na dignité na honneur pe na respect to le labango na désordre te monsieur le bourgmestre ceux qui place ya ko le la bibembe zalité ko zombongo ya batu te et puis to lingi fulu na commune ya Bandalungwa te place to za ko le la to lingi salité te place to za ko le la to lingi bosoto te place to za ko le la to lingi solo ya toilette te donc comme il la parking et comme il la parking place batu ba ko garer ezate place batu ba ko leka ezate place batu ba ko telema ezate moyen to le belango mingité parce que tu es dans un cadre politique parce que les lois a été là mais tu lancer message na bourgmestre à réglementer pardon service na ye espace ya relation pour trois familles ya ko la biso 9 familles parce que na compter na yo mona 9 familles donc espace eza muke pour la 9 familles donc batika couloir ya ba piéton ezala libre. Donc, batu bako la tête toilette eza pembeni solo ezali awa ba bureau ezali awa nzela ko lekeza te. Donc to lingi service ceux qui te nous allons utiliser tous les moyens constitutionnels pour anticiper des missions na ye. Ça je le dis, j'assume. Il y a rejoint relève, il y a administration communale, il y a Bandal. OK, merci honorable. Merci beaucoup. OK, Tozoko, on est à point de vue honorable, après si point de vue naie, pour un libre. OK, Tozoko, bah toujours. Bonjour. Toi, naole la maman biso. Maman a fiston en panne à maman nangai. Et de l'autre côté, naole la coco na biso pour ada. Moi si à défunt papa na coco na biso pepe khalé. Mais par exemple les artistes belé ba yete mais to moni est to moni binonyo to moni no boza belé a ko lo ba na o ba solo ba bino. Ba tu ba lobini. Ba bi ke ba artiste belé boyete boleli ete ba bilo mo na moni bino bosali. Non, biso c'est normal biso. Moi ba tanga biso la liste ya artiste ana ate po o ya matanga na biso. Mais la moni ba samsusu ya victime
Bazawa, Namoni Venamso Blanchard Mosaka a représenté BCBG, Namoni Venamso Roger a représenté Maison Mère. Donc, merci Nabao, Batum Souba Bazu Tante, mais Balana Bossa Batum Souba Bazali, Baba Tam. Batum Souba Bazali, Bagi Pena pour tout le Bazu Tante. Pourquoi le Baïna na famille fait l'imam chanter? Baza Moutema Mounene, c'est Dieu qui donne et il a repris, donc c'est ça la vie. Puis ça, de Tigalité, les deux bagatures, on a besoin de faire. En tout cas, on a un titi de la beauté. Ok, on a qui bien affilé au Babarke. L'orchestre ya maestro Fabrigazo. Tout le monde m'attend à Bakomo Tombola Bakenango. Baekota maman Abiso na Lilita Balobi. Tout le monde au Bazo Lela. Baebakabatu ya bien attendre ya passi. Ndeka to moni au Babato au Balinga Batu Balanda Batu Bisika Boé. Ba ba c'est la invitation ba fête Sinde Mabe. Tout le monde au Bazo Lela to maman Abiso accueilli. Ya tozoko bateta Mosaka. Na Sediko Balobi Bazana Matanga. Bonjour. Bonjour. Tout le monde vient awa. Ouais. Pour la maman. Et la souba zolo baki artiste baleli maman te bazali te mais to kamwe to moni Mosaka to moni Sediko. Mais ambassadeur na pays ba représenter pays, ba représenter pays, ba président. Tant moni Sediko ouais. Au moni papier le prince ouais, au moni je pas chéri. Yo, olingi président Félix na ba pays ce soir là. Non, ambassadeur na bango. C'est normal. Et puis là mutu moko na registre appel ya bibemba la raté oazolela tete soko bato ye pasa olela tolela tant moni biso toyelela mama na biso point barre donc kolukela ngoma mbebele tetanti. OK, par rapport à mon sang qui va numéro de tambola ke bato ba ya ndenge nini ba matanga mal organisé bisika ko fan des alités artistes be basé à côté les mana ebitisi. Te na ebitenga na yekika la mona maman. Moi je pense que l'essentiel na matanga les ala roya ko compatir. Oh ya lelo et comment il y a on dirait feti ko fanda il faut bolia bo mélano, c'était pas ça dans le temps. Kozonga utu mingi te 1992 il y avait pas tout ça. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pas seulement obligé. Namba Poto, Namba Brazzaville à l'étranger, et Zalarate. Vous venez, vous pleurez, vous compatissez, et puis c'est bon, on enterre la personne. Vous avez une maîtrise et comprendre la vie. Que Oya Zalaki, quand il n'est plus biso, il faut se comporter, il faut continuer au même vie. Donc c'est un peu ça. Moi je pense qu'il n'y a pas de place, il y a ça. Celui-là n'a pas bu ou n'a pas mangé. Je pense que c'est même pas important. Ok, c'est dit que moi, mon gentil, la famille est Koufeli. En tout cas, mes condoléances. Moi, j'étais à Balari. Pépé Calais à Pagna, na Kifunda. C'est une maman qui connaît bien ma maman. Au hasard à Paris. Donc, très serviable, très gentille, compatissante. Logo Lara Mobaline Pépé Calais. Donc, moi, je pense que son âme repose en paix. Et que Nzamba mona bola mounio soit tout moi sur la salle. Donc c'est un peu ça quoi. Ok, merci Sediko. Watu na Sediko ya wenge musique maison mère. Ba iba artiste ba tant to moni Mosaka, to moni ba papa chéri minadam. Tant to moni Sediko, to moni petit to moni ke wenge musique maison mère pesa qui participer. Tant to moni na bina filé c'est que Fabrigazo maestro pe azala qui c'est que artiste bazana bango. Ko bango na des artistes miné na mboko bazaki parmi biso. Ok, to moni matsange ke contre moi Carmela. Je vous dis merci à mon boss Jean Pouy, merci à toi. Je dis merci à mon caméraman privé Andy. Je dis bonjour à Lévi Cadeau côté Paris Balobi. Bonjour à toi, bon dimanche à toi. Je dis encore bonjour à Giras Bidimba, pour papa Alain Mangwaou. Je dis merci à mon papa Marcel, Omar Marcel à Italie. Merci à toi contre moi Carmel. Je vous dis merci. On se voit à la prochaine numéro. Bye.